Na moment moi si sikoyi akomi na mibali mibale c'est que moko alingi était et mobali akozela malheureux na moment sikoyi moi so asi mobali oyo alinga ki yote bakochelo poisson. Voiture na yo ezala bakiti ya beige ou pas muku na yebisa biso mabolongo na yo eza ya mwindu ou pas. Franchement, Israël Mutombo oyeko promouvoir numéro de compte na yo pour biso bamisusu, c'est-à-dire peuple congolais, to adhérer, to pesa bambongo pour bosolo na politique et panzane kola. C'est une bonne chose. Les initiatives va bien. C'est-à-dire que yé bango na église na bango ya ba Branham bazana droit ya ko juger chrétienté, bazana droit ya ko pesa maloba avec ko sambisa chrétienté, mais tout senga ki Israël te a sambisa chrétien. Alors yango nazo ko rappeler na ba abonné nyoso ya Cool Media TV boye ba que bokoyi ko sala biso confiance à 100%, soki bozana besoin to kutana na mutu moko o bozana besoin to yoka ba question na ye po ba ko ba okima biso. Bango mo ba okima biso. To poser ma question nyoso bolingi to poser ba. Mbote bandeko na nga ya Cool Media TV. Bisika nyoso bozali na mabota na bino, j'espère que vous allez bien. J'espère que batu nyoso baza malamu na ba mabota na bango. Nazali na déception. C'est ça le mot. Naza déçu. Déçu makasi na nini. Lelo yo, je pense que binotu boyebi que tout ça dit ba effort week-end oyo utako leka na fin de semaine oyo utako landa wa oyo utako za na sima na biso ya koyela bino ba information sur ba sujet oyo ezaki un peu ya makasi na mboka, entre autres likambo ya vidéo ya Pasteur Mukuna na likambo mosusu oyo elekaki na week-end au binono soboyebi. Mais les loyo to kene mingi l'analyse to sala sur makambo ya Pasteur Mukuna. To pesa ki ba image tango ebimaki na catastrophe to kina ba temps mingi te ya ko couvrir na ndinga ba analyse to tikela ki en autant to zelaki ba détracteur bato ba bimi ba victime ba loba bato pe côté à Yemoko Mukuna, ou yaza plutôt côté à soi-disant entre guillemets coupable à l'oba. Les lots de Kolanda émission et au batu tout baza cause là na kombo ya bosolo na politique. Il y a Lekina Biso, Lekinanga na âge au babengi Israël Mutombo. Mais na toko benga ngo lokwa confrère, mais lokwa nga na journaliste tene na Sabino, c'est-à-dire tout ça la année moi mon sala moko, c'est-à-dire ko pesa information. Bino yo so bolandi Israël Mutombo nazo comprendre yé ata mukete, c'est-à-dire
azana dossier na maboko avandi na dossier na mesa na yo wana ya télévision mais Israël Mutombo abandi kobetela biso masolo ya chrétienté na ye, c'est-à-dire ndenge ye azalaka branamiste, c'est-à-dire que ye bango na église na bango ya ba Branham baza na droit ya ko juger chrétienté, baza na droit ya ko pesa maloba ko sambisa chrétienté, mais to senga ki Israël te asambisa chrétien batu nyonso balekaka na plateau ya Israël Mutombo. Depuis toutes ces années, oyo abandi kosala émission na bosolo na politique. Mukoloni toka ye alobi que non, na position na ngai ya branamiste. Naza na droit ya kopesa ye question te to question te. Mais Israël, notoriété na yo, na émission na yo, ce qui lelo et comment na niveau et comment c'est justement parce que obima lokola mutumoko, je dis bien obima lokola parce que yangote offert comme l'axibiso lelo obima lokola mutumoko azalaka na milieu du village atalaka makambo ya gauche te à droite te. D'ailleurs même na cadre ya thématique na yo, na cadre ya travail na yo, tout le monde a opesi question na koto 2 minutes, opesi question na koto 2 minutes. Bah, tu vas répondre. Au bandit na yo bien kolobana na pasteur Mukuna que pasteur Mukuna yebisa biso ko mema biso gauche droite te, est-ce que ozalaka na ndakuna météo soki na Delvaux soki wapi pasteur pasteur c'est le oui na zalaka na ndaku na mais poursuivre na ba question na yo. Monsieur Israël Mutombo, toyebi comment ça se passe na mboka. Je suis très très déçu. Tu t'en foutrais peut-être parce que tu ne me connais pas, parce qu'on ne se connaît pas, parce que... Mais tu ne sais pas qu'il y a eu 22 000 personnes qui ont suivi ton émission après juste le moment où on a YouTube. Même pas 2 heures, c'est-à-dire, émission comme qui même pas 2 heures du temps. Tu avais 22 000 personnes à suivre. Bah, bêtise oyo uti ko sala, excusez-moi le terme, ce n'est pas une insulte. Et ça, bah, insulte te, mais bah, bêtise oyo uti ko sala, ya ko l'excella biso pratiquement plus d'1 heure devant la télévision na biso. Pour oye bisa biso na suka koza branamiste, oza na droite, oye biso ba proverbe, oye biso ba... Mais attendez. Na lobi te que avec muku na vidéo wana eza solo. Na lobi te que eza lokuta. Mais conseil naza boye bisayo, biso toza ba croire un message à Branham. Un bon chrétien faut y bakon. Li solo ya musali na Nzambe, ata ezalaki ya solo, ke na kuti likolo ya mwasi, naza interdit ya koloba yango. Na kotika la ko commenter yango te. Ndenge na boya ko commenter likambo ya Moïse Mbiye, na kotika la koloba yango te. Je kokoza pe mo Christ makambo na zolo ba po yebi yango. Donc vous devez vous abstenir pour na ko commenter l'actualité sur un homme de Dieu. Ezaliza est solo, ngalo ko la chrétien na osala te. Mais so oza politicien sala na yo, so oza journaliste sala na yo. Mais ngai chrétien na osala te. Bobo sanate coopéra funda coopérateur. Opéra funda coopérateur. So moni coopéra zo funda coopéra bani musala sika. Yango zo sala berere bele. Misa elelo komi na suka, bobo sanate mato eza mapasa jamais se kutana. Na ngamba ba voisin to kozwa botine te, to kozwa varese te. Ozotala ngai ya. Yango zo kele tina prison ko lungana mbongo. C'est quoi cette histoire avec notre pays? C'est pas possible. À qui peut-on... Nani te sa confiance? À qui peut-on faire confiance? Nani te ça la confiance na mboka wana potoloba lelo yo que non, voilà telle personne, tel journaliste, toi qui na confiance un petit peu na mutuna biso mususu to benga Eliezer Mutombo. L'air azalaka ndeko Eliezer Mutombo. C'était pareil na yo. À l'époque où il était ndeko, vraiment ndeko Eliezer, au batutu ba benga ndeko Eliezer. Il est venu ici à Paris. Période moko boyena à Paris awa. C'était je crois en 2015 ou en 2016, je crois, c'est 2016 je pense. Oui, ça doit être, il faut ça à 4 ans. La première fois à comment sillonner Bamboka Europe. Aya moni biso awa na Paris, non boya na conférence, tout ça, tout le monde ana, tout solo lab, to baba vision ndenge zali tout ça.
Il était au milieu du village à cette époque-là. Mutuna moko na ye awa biso tozana mboka bino bo aliao tozomona ka bozo sala ba vidéo bozo loba loba sans ya lutte na bino bozali ko revendiquer nini. Bon, tout d'abord, il était au milieu du village. Batoubaye baki couleur na politique. Mais au lendemain, il y a une élection. Tant Fati a Zubo Konzi. Tout le monde couleur politique, il y a Eliezer. Tamboué Mwamba. Celui Tamboué Mwamba, celui Tamboué Kaka. Tout le monde a vu où est-ce qu'Eliezer se positionnait. Asali Bagamunaye, Nandenge Yakola qui s'abattu position naye. Mais l'air a moni que côté Kuna peut place à se positionner. Ba PCT Oyo Yazako Zela. Ba poste Oyo Yazako peut-être ministériel. Azuka la députation na yena effort personnel. Aye komona ke no batongo pe a commis ko torpiller les sous batu ya UDPS. Mais ma position la bino zarani non, c'est pas possible. Et aujourd'hui on voit Israël Mutombo qui se disait être au milieu du village a commis naye na katikati a commis nekutu plutôt na ngambo ya Mukuna. Mais Israël, la vidéo de Mukuna est ça réel. Moi je suis informaticien. Il n'y a pas de trucage dans la vidéo, il y a Mukuna. Aucunement. Mukuna aïebisa biso simplement. D'accord, ok. Vidéo wana, nam na salakiango. Enfin, ba salakiango, ba zunga image, si je me rappelle très bien tout ça. Vraiment, na sengi bo limbisi na ba na nzambe. On a vu ça avec Papa Diangenda. Par le présent message, je voudrais simplement et humblement demander pardon et adresser mes sincères excuses à ma famille, toute la communauté kimbanguiste, ainsi que les autres observateurs qui ont été touchés par les images choquantes diffusées sur les réseaux sociaux impliquant ma personne. Papa Diangenda bakangaki na vidéo awa. Un homme digne de Akombe Akobenga Mobali ya solo et puis il y a Moutou ya foi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé pardon. Il a demandé pardon à Bissou Bandimi. Même notre petit frère Herman Kassongo a demandé pardon. C'est ça les hommes. Mais tu viens, Koko Sabiso, parce que tu as un objectif, il y a éveil patriotique et tout ça. D'accord, on est bien, on est là pour suivre justement éveil patriotique. On a tout la direction, on a éveil patriotique, tout conduire yo. Na biso moko peuple, tout kende na simalango pour yango ko apporter les biso pe conscientisation de la population na biso. Ça, on est tout à fait d'accord. Mais quand il y a des parce que quelqu'un qui emmène tout un troupeau, Azan a droit à erreur pour akobungi ça. Ba prébi ba kobunga nanzela. Azan obligé à chaque fois à bêta tour il y a troupeau naïe pour ta la so bango tout bazar ensemble. Mais idéologie o etozolanda na cadre troupeau. Il faut la idéologie à mutumoza propre. Qu'est-ce qui te manque, pasteur Mukuna? Voilà, ok, j'ai fait une bêtise et tout ça, mais bon, tout petit kalaka na objectif na biso parce que c'est vrai, bah, beloko ezaba numu kota na zamutu, tout ça, au seki ba pardon na excuse non, au longwe pe comme étant mokondia église na yo, au tikeli batu misusu ba conduire ango, yo o yena biso kaka na éveil patriotique. Poto yebi na biso o lia no ka bala po église na yo. Mais au longwe na idéologie, Papa Diangenda a sala kiango, Sami Diangenda a fait ça. Et ça ne veut pas dire que un monument, un monument c'est plutôt dans le sens il y a un dirigeant un boka, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un bon motin. Un bon on a une église. Et sans apéter, ok, va péter goûter mati. Mawape Sony, on perd une heure, plus d'une heure, pour regarder une émission qui nous apporte absolument rien. Qu'est-ce que le pasteur nous a dit de nouveau? Alors bien, Memelio, Bandimi, pasteur rebellé, tout ça. Mais pasteur, on a mis sur Memelio na plateau. Et ça, franchise naïe. Pasteur Mukuna a été l'invité de Canal Plus il y a quelques années. Filmaïe, d'ailleurs, il y a une fille qui est décédée. Parce que le pasteur a dit que non, on a prié les moi na oya biki, azana besoin sous il y a hôpital tel côté, lobby boromone a kima d'ailleurs bota la zokima bambang. La petite est décédée après.
Donc, tu sais qui est pasteur Mukuna, évêque Mukuna. Voilà, tu sais bien biso. Et puis, na 4 émissions, là, tout le monde qui n'a pas de bateau, na nyoso bavandi na plateau na yo, bazakoya kotika bambongo na bango. C'est-à-dire, basali pendant mois mobimba, baza obligé ba ko futa mbongo et pas ya pasteur Mukuna parce que baza ba franchise ya église Mukuna. Batouana nde yango ba memelio pour voir non regardez batu mboka église bango tout ba balayer soi-disant mais non baza na ba intérêt tout est relié na ba intérêt tout est relié na ba intérêt. Donc eloko ya solo ezate même yo moko pendeng ozana Israël mutombo donc ozo sala biso émission na ba intérêt kaka. Lokola le pasteur a comment invité na pratiquement il y a toutes les semaines. Et que chaque fois, il y a un article à moi, tu es naïe. Au moment que tu es connu au bout, obité, n'a pas posé ma question, où il faut. Mais pesa bisoye, tu posé ma question, où est-ce que ça peuple congolais qu'il n'y a pas eu de trucage? Où est-ce que ça peuple congolais que Mouto Azoko Sabiso Nanzela, mais tozo, et ça le roi n'est aux Arana Fati. Ozomona, bozo comprendre ma ramoussoute. Et ça le n'est aux Arana Fati. Fati asala ba corps na ba Satan. Asala ba corps na ba diabulu, asala ba corps na ba tunyoso ya mabe. Mais biso moko peuple tozoli na to bimisa Fati na kati ya libulu wana poto comprenaki que Fati asala ki yango po akoma nanu na bokonzi wana. Nzela muso ezalaki te. Ça on a compris, le peuple a compris. Yango zo mona peuple asa toujours na sima Fati, azoli na que Fati alongwa na batu wana, balongwa pembeni na ye bango nyonso comme ça epesa ye moko impulsion. Asa musala il faut ça là. C'est ça en fait idée à peuple congolais. Mais boye la biso te babilo ko bozo la biso que non oh non ils ont raté, c'est faux, archi faux. Ngate muna saki vidéo wana. Mais bozo franchement Israël Mutombo voyez ko promouvoir numéro de compte nayo pour biso bamisusu c'est-à-dire peuple congolais to adhérer to pesa bambongo pour bosolo na politique et panzana kola c'est une bonne chose les initiatives va bien mais sala musala ndenge vraiment bato bazosenga et salama soko komi ko kota na katikati ça c'est un conseil soko komo kota na kati ya makambo eza ya kaniaka parce que soi-disant tomona kiyo na émission utoleka na Jean-Marie Kassamba ozaki na likambo ya branamiste question sur question ah Jean-Marie olobaki na biso ke ya botama na famille tel kombo na yeza tel est-ce que ça solo tomoni yekuna mukuna a expliqué biso place à uta kaza famille nini. Mais lelo est commis, va poser une question. Te, comme manga na terrain wana te, na boy. Moni wana za ba à FCC, non. Mais muto Jean-Marie Kassamba au traité qui a FCC. Tango alubaki makamuna yo, il y a place au Botama. On peut ça qui biso explication. Alubaki te za maramba FCC. Vous voyez jusqu'où Mukuna na ba émission nyoso asali ezaka ya bosolo na politique te depuis lobi na pourquoi ba émission nyoso asali o eleki na ba chaîne moi ebele na ya internet parce que j'ai eu le temps de suivre Mukuna azako dévier kaka ba question o eza ya solo mais ba question eza ya solo ezani Mukuna yebisa biso ozana ndako na Delvaux soki na météo ou pas Mukuna yebisa biso voiture na yo ezala ba kiti ya beige ou pas Mukuna yebisa biso mabolongo na yo eza ya mwindu ou pas Mukuna yebisa biso mwasi yo babengi na kombo ya Chilombo soki Chilombo soki Chilo na bosa ko moi bon ekoya mami oyebiye ou pas Mukuna yebisa biso adjoint na yo oya kufa Kanja, oyebiye ou pas? Est-ce que yonde mutozako ko gérer ba
ba bien naye nyonso depuis akufa. Pourquoi atikelaka yo gérance ya ba bien naye akufa na likambo nini? Parce que bato bazolo baka kufa na poison, mais est-ce que basalaka autopsie pour ba soki ezaki poison? Parce que conditionnellement, bien conditionnellement, si on doit parler conditionnellement, on peut se poser la question. Papa wana akufa na nini? Ce qui est poison de balobi, poison pour quelle raison? Parce qu'il s'avère que l'histoire où l'union s'est déroulée, tout comme on a moi zone d'ombre moko boy nakati, comme si batumisu basi ba bandaki ba idil na bango na ba makambo na bango ya kolingana na ba bolingo na bango ya ba voiture avant même liwa ya papa wana. Naza ko bisino ke eza pas super mawa. C'est que liba les athées. Papa. Naza ko bisino ke kaya mwasi ko zoka mibali musoso même oboti mwana. Oyoki ke mwana na yo ya mobali. Mwasi na yeso ka mibali musoso. Yebisa mwana yo ke kata. C'est un danger d'abord pour na mwana na yo pour na ndeko na yo. Mwasi alinga ko mobali moko. Na moma mwasi sikoyi akomi na mibali mibale. C'est que moko alingi ete. Et mobali akoza na malheureux. Na moment siko mwasi azi mobali oya alinga kiyote. Bako chelo poisson. Et pourquoi yo maman mami qu'on se présentait na biso na kati ya ba audio na yo comme étant la femme légitime babala na papa oya kufa wazaki collaborateur direct ya évêque Mukuna osons se présenter comme étant pendant que cet homme là avait sa propre femme légitime avec 7 enfants. Ngai nazalaki mwasi ya assistant ya Mukuna. Ceux qui Mukuna a voyagé, il y a dans l'église. Il y a sa prophétie, Mukuna zoteya. Tout le monde dans l'église wana mbimbaye bi kancha. Kancha abalaki ngai officiellement devant l'état, devant famille na ngai makambo nyonso. Kancha yeko bela makambo bimi mire na église ke bacheli e poison makambo ebele. Kancha akufi. Na moment mwasi sikoyi akomi na mibali mibale, c'est que moko alingi ete. Et mobali akoza na malheureux. Na moment sikoyi mwasi azi mobali oya alinga kiyote. Bako chelo poisson. Il y a beaucoup de zones d'ombre où il faut totaler là. Pourquoi dans Makambuya ne Mwandansemi on retrouve Olengankoi dans le milieu, c'est-à-dire qui fait le trait d'union entre le gouvernement et Mwandansemi. Et à la fin, on retrouve Mwandansemi arrêté, traduit en justice, à ça emprisonné. Pourquoi dans l'affaire Lisusu Oyo Yamukuna, on retrouve le nom de Olengankoi comme étant chef Oyo soi-disant to mokonzi Oyo a pesaki conseil na mami pour mami akoluka caméra vidéo ya muke soi-disant pour appiéger Mukuna. Neke obetela ndeko nanga na memi ngai epa mokonzi moko boy na kotanga kombo mokonzi wana te. Mokonzi wana alobi na ngai mais ozana ba preuve te. Il fallait ozana na ba preuve pour que to benga ye to lakisa ye. Na minute Mukuna za munoko makasi akowanga na ye. Eza likambo ya nini te tozana poso to solola to yebisa ye ke makambo asali eza mabe apesa yo document ya mobali na yo après atika vi na yo. Ngabi na osala ndeni no il fallait tout ça na preuve parce que eloko zo lekisa ke obimina ye eza na ngote. Et à la fin, on retrouve Mukuna nu devant les réseaux sociaux. Quel est le rôle de Olengankoi actuellement dans Mboka Biso? Est-ce que Yem Tazo ça la rôle il y a Papa Ngwanda à l'époque de Mobutu, espionnage. Donc espion la biso comment Olengankoi. Parce qu'on le retrouve dans tous ces trucs-là. Makambuya église, Makambuya ba couple ya Batu. Lui se retrouve au milieu, on va le voir, ou soi-disant c'est lui qui fait appel aux gens. Et Asololaka bien à Mukuna, mais Azo conseillé que non, voilà, ce que kangaye bien pour tata na zakambanga, ako wanga na yo makambutu, salaka système ya solo, c'est-à-dire zwaka appareil, so payé peut me taper ça parce que la femme n'avait pas d'argent, tant Azo ko lele la, bato azana mbongote.
Qui a financé cette femme-là pour Azwa Mbongo ya kosomba caméra wana oya tchaki na portière à voiture pour filmer évêque Mukuna. Voilà des questions. Batouaro Zelayo na wana Israël. Babilo kona to kolo balanga te ko yebi angote. Makamolenga ko yolo te ko yebi angote. La propre fille de Mukuna a sali émission en parlant de la personne. Alors pourquoi bozo bomba kombo ya mutuana? Ou soi-disant politicien, maman, wana mami akenda ko mona. Ou appelle ça qui conseil, mais le politicien là c'est Olenga Nkoyi. Quel est son rôle? Ma question, il faut tourner la biso. L'oya robimiste la biso qui branamiste na o lelo to yebi ko zara branamiste papa. Oye ko bimisa on lelo ke ba tout ba yeba ke non, ozara branamiste, ozara na droit de poser ba question teto. Mais dans ce cas-là, ne nous fais pas une émission politique. Ça est la biso une émission religieuse. Choisis tes invités. Soko yebi ke non ba oyo baza ba païen. Ah oui, on a bengi bango poser bango ba question. So que ba o baza ba religieux to baza ba tendance moko religieuse. Otiki. Pour yebi que non ko juger bango te. Mais ça les la biso musala oyo ko sala ko la biso ba déviation ya bana mike boyete papa. Je ne vais pas m'attarder trop sur toi parce que vous êtes tous là, pour ça je me pose la question sur qui doit-on faire confiance Sikoyo. Quel est ce journaliste-là? Quelle est cette personne-là? Oh, les lobbies sont au tombola. Misapito bageno, na mboka na biso to na journaliste boye. To landela, so to landeli penda. Mais bino tout au diebo gomi na bino ga ba komozo ba bino ga pona mpiaka. Pona ba besoin. Hein? Musale go sa masuki to côté. Ce n'est pas une attaque personnelle, hein? Ne le prends pas comme étant une attaque personnelle. Normalement, on a un temps normal. Mais c'est parce que ça engage des millions et des millions de Congolais au Balandaka. Émission Nayo. Concept Nayo Isa Kitoko. Émission Nayo Isa bien, je le répète. Ko baby sa yangote. Ko baby sa yangote. Parce que Batouban a besoin de la vérité justement à travers yo. Lelo Batou. Dis-toi bien, yé pas en haut. Soko yé bien ngote na mutu na yo. Yé pas que les gens ont attendu. Batouba Zelaki bosono na politique. Parce que durant le week-end, Pasteur Mukuna a lancé un message en disant que Nakosa la émission Nabosolo la politique lundi Bokoyoka. Azo Sekakoutou, il était très confiant. Azo Sekalobi Bokoyoka. Mais tant au bandit sujet Oyo, il y a solo. Bokena Memi Biso pendant plus d'une demi-heure dans Maramba Kabila, Kapende, Kabila, tout ça. Mais tout ça, c'est des choses qu'on connaît. Qui ne connaît pas la vérité sur ces choses-là? Qui ne sait pas que c'est elle qui a proposé, qui a mené des gens pour Batouba, pour Kabila Koufa. Il y a tellement des émissions sur Internet. Naba investigation, mais mais bon, même plus d'une demi-heure, on a développé les biso pendant que le sujet actuel, et ça là qui ne pas. Niveau nini ya implication ya pasteur Mukuna na kati ya vidéo to monaki na makambo yo ezoleka sur liwa ya collaborateur na. Comment le pasteur Mukuna peut devenir gérant ya ba bien ya collaborateur na ye ceux qui mutwa za na confiance na pasteur te. Mais la femme mamie nous dit aussi que pasteur Mukuna zako lingaye depuis parce que bazako kende yena mobali na yewana et pas inaye comme étant le père spirituel pour na kozo ba conseil tant bazaki na ba problème ba nungu na kati ya libala na bango et bazako expliquer na ba makamu na bango nyonso sexuel ba eba na bango sexuel. C'est là où le pasteur dira à la femme mamie que yango mtesala ki na yoka osala nga pendenge na yoka ki wana osala kakuna. Mais nous sommes comme ma jalousie. Je parle au conditionnel. Nous sommes équipés comme ma jalousie, comme ma motonaliwa. Na moment moi si sikoi, a comme na mibali mibale, c'est que mon quoi lingi était. Et mon bali a cause la malheureux. Na moment sikoi moi so si mon bali ya linga ki yote,
Bakwa chelo poisson. Makambo esilita, il y aura encore des vidéos, il y aura encore même bateau bazara na église ya Mukuna bakoloba. Les langues vont se délier. Le sponsor officiel Willy Kinkela Muto accompagnera biso na Kuli Media TV mikolo nyonso butu moi mbula ebeta neige kwea ba grelon et sasa ya zala kaka ya yo yango wana. Monsieur Willy Kinkela le Willema le sponsor officiel Yom Toza pire mutu ya Mukuna. Au moins, mon père spirituel a sali. Yom Toza pire spectateur ya bosolo na politique. Au moins, mon Israël Mutombo a sali. Benganga to solo la. Nazo remercier batu nyonso ba s'abonner lisusu na semaine oyo uti koleka na Kuli Media TV, la chaîne de l'excellence. En tout cas, tozana plaisir ya koyeba ke boza bino nyonso parmi biso. Et puis bozo tombo la bendele na ndenge ya solo. Na ndenge ya lokutate, na ndenge ya solo, bozo tombo la bendele po boyebi ke makambo tozo sala pe tozo loba. Et mema biso na ba objectif. Lelo, je suis fier de le dire devant bino nyonso. Ezaki peut-être journaliste était bozako zela po azala na droiture. Mais Ezaki mutumoko ya opinion. Mutumoko ya savoir. Mutumoko ya ba directive, mutumoko ya ba but à atteindre. Ombre Lili, serviteur Nabino, pour qu'on puisse avoir confiance dans que question-réponse, il faut ezala nenge et longo bami. Sans aucune prétention. Ou sans prétention aucune. Nazana a besoin de 100 francs à tout. Nazana a besoin de mbongo ya ba politicien. Mais ceux qui toye na équipe ya Kuli Media TV pour na kosa la émission na yo, à la limite bisom toko sombe la yo sucré, bisom toko sombe la yo bouteille à maï, oyo okomela na plateau na biso pour tout ça l'émission. Tout ça na besoin de na souka ya émission. Bopé sa biso eloko te. Ba abonné na biso ne bomona kawana. Ba memaka biso musika po bangonde to bandina bango bozala kite. Bangonde ba memi biso titozo mata boy malé bezana ba abonné na biso. Donc lelo so to na besoin ya chikon. To na besoin ya appui moko. To kende vers ba abonné na biso ba o ba suivra biso parce qu'en nous suivant justement bazo meme na biso en plus. YouTube a repassé publicité na ba émission na biso et ba publicité na eko générer pour na biso moi rémunération moi muke. Mais pour na rappel na bateau ba yebakate il faut boyeba que pour na kozwa $1 na YouTube ils ont 1000 vues. Alors ma vue ils ont nango cacheté. So botali ba émission na biso boyeba ba nani bazora chikon na ba nani bazora chikonte. Mais nous payons tous les mois, bato ba osala na ba chaîne na biso, ezala mboka na biso na Kisasa, ezala a na Paris. Voilà. Donc so bomoni émission ezali 500 vues, to ezali 1000 vues, c'est que la chaîne a eu $1. Voilà. Bon, pour comprendre un peu jusqu'où tozo le sabino que to linginde makambo ya mboka eye bani à travers bana mboka nyonso yango to sa ba bloko. Toujours sans prétention aucune. To futara bato na biso bien normal tous les mois. Alors yango nazo ko rappeler na ba abonné nyonso ya Kuli Media TV boye ba que bokoyi ko sala biso confiance à 100%. Ceux qui ont besoin de kutana na mutu moko o besoin de yoka ba question na ye po ba ko ba okima biso. Bango mo ba okima biso. To poser ba question nyonso bolingi to poser ba.
Merci beaucoup. Na ozala moulaïte lelo parce que na moni tant ekomi ko okita muke moi molile bando kota. Na ko sepela ya trop que boza malamu na banda kuna bino nyoso. Tolinga to sala moi rappel wana muke. Rappel kaka ya muke. Mama Vero Makwiza. Yom to benga gibiso pesa gibiso ba courage et belé. Ya yo yango wana salutation ya Kuli Media TV. Leki nanga Karine Mata na ma campagne. Bana o bakola bien. Bana oyo bakola bien. Leki nanga Karine Mata Bijou Mata na ma campagne. Bana oyo bakola kitoko. Bana oyo atango ya deuxième république. Ya yo ya mwana mama. Salutations na bana ba neveu nanga, ba nièce nanga. Botika malamu bisika nyoso bozali. Merci. Tukutana na mikolo yozoya.